Merci Nabande Konyoso Bozalaka Ebele Yakota la émission Masolo ya culture. Eza émission ya Basta, émission ya culture, c'est-à-dire que Torobeta Indusa Kakandenge Ezalaka Boka Mwalisusu Boka Mwalisusu a tonton frère a commis sous na culture. Ouais. Masolo ya ba dédicace ezali. Masolo ya ba dédicace ezali. Ezapi na ngonga nango. Culture pe ezapi na ngonga nango. A ezali makamu ya bimindule ba comédien. C'est un peu ça. Na pesi bande ko nyonso ba abonné nyonso ya masolo ya chaîne Masolo ya Congo Télévision. Na pesi bino ba mbote ya trop bo s'abonner massivement na kata chaîne oyo. Oyo chaîne na bino et pesa bino ba information ya sûr, ba information ya qualité pe ya vrai. A to ko sakate na masolo ya Congo Télévision ba indusa ebeta maka ndenge esengeli bokozwa ba actualité moko sir to pesi mbote e pa balandi minene ya masolo ya Congo Télévision to pesi mbote e pa ba diaspora nyonso to pesi bino ba mbote ya trop bana poto na yebi ke boze belé ya kotala émission ya culture boza vraiment belé bozo landela ngo vraiment na ndenge sengeli masolo ya lelo to solo masolo ya actualité oyo enimisi mboka oyo enimisi internet actualité ya vie Rambo Kofi Olomide apesi bambote bisika zali apesi bambote ya trop ça dit que waza légende na biso ya Congo toki vie Rambo abeti remix ya album na ye oyo asalaki titre yango ezalaki Gambela album wana aboraki mwana ye o abengami na kombo ya Diddy Stone waza mannequin moko international mais toyoki il paraît ndenge ba eko toyoki na to confirmer yango te soki eza bongo ke Mama Cindy ne mutu apesaki mot d'ordre et pas ya vie Rambo babeta remix wana balongola kombo libanga ya Diddy Stone. Est-ce que Mama Cindy akoki ko aza na capacité ya ko kabula vie Rambo na mwana ye to éviter? Est-ce que eza vrai? Est-ce que vie Rambo ndenge abeti remix ya Gambela? Est-ce que ndenge alongo libanga wana ya Diddy Stone na ba téléphone na biso na ba bar na ba est-ce que ba DJ libanga wana ezali? Est-ce que vie Rambo akosa ba effort akende na ba marché nyonso na ba téléphone na bato alongola libanga ya Diddy Stone? Bana poto bana mokili mobimba ba diaspora to commenter actualité oyo to commenter yango vraiment na ndenge sengeli to pesa ba réponse. Est-ce que eza vrai? To na bino to moni to pe to yoki vie Rambo aleki na ba émission et pas ba collègue na biso ya ba boulot ndenge à défendre par rapport ya remix wana bandeko na ngai na limite vie Rambo akoki koyina mwana ye Diddy Stone par rapport jamais. En tout cas to commenter bana poto oza tonton fraîcheur azopesi ya indusa tonton fraîcheur azopesi ya indusa ya makamoko ndenge ezalaka to commenter émission oyo
to commenter yango sur l'actualité oyo actualité oyo ezopesa rage na internet. Est-ce que eza mabe ndenge Verambo veut quoi d'accord aman asali remix ya nzembo na ye? Tomitunana comment te fait Rambo alongo libanga ya Bidistone mais toyoki nani to confirmer yango te ke ngai na confirmer yango te ndenge tozoyoka il paraît Mama Sini yende muto apesaki mot d'ordre que basala remix mais tozomona pe na internet balobi remix wana bakoyoka yango te baoyoka nzembo oyo ya kala mpo eza na libanga ya Bidistone bana po tomitunana tokomate na émission oyo tokomate yango vraiment tomipesa na baréponse. Maître Rico Batista nayebi ke oza molandi monene ya émission masolo ya culture komate émission oyo na lilenge esengeli bana poto nayebi ke boze bele bosepelaka na tonton fraîcheur tonton de tonton naza wana mpo na kosepelisa bino tonton fraîcheur aza wana émission masolo ya culture eza émission oza na posa oleka na émission masolo ya culture contacter tonton fraîcheur ezokipe te oza musicien oza na posa na lobela yo oza comédien oza peintre contacter tonton fraîcheur tokobeta indusa tokotuna ba question bandeko na ngai est-ce que c'est sûr est-ce que Verambo Mama Sindi akomandaka ye? Est-ce que Verambo bakabwana na bana na ye précisément Bidistone? Est-ce que Verambo par rapport à ndenge Bidistone batambolaka na Fally Ipupa DiCaprio par rapport babandeko na nga to commenter émission oyo to commenter yango ekosala bien to commenter yango bana poto ba diaspora nayebi ke boze bele bolandaka tonton fraîcheur yeyo azopesa ba indusa to commenter émission oyo toyoki ke bazoloba Mama Sini nde moto apesaki ordre mpona remix ya titre ya Gambela. toyebi te toza komitunana est-ce que eza bongo topesi mbote epai ya PDG mon boss autrement dit monsieur Moïse Mouy topesi yo wa mbote pe to remercier yo parce que opesi tonton fraîcheur deuxième émission ya culture topesi yo bambote ya to umela nzambe app bakisela yo oyo ezangi kati na yo nayebi ke boze bele bana poto bozo tala émission oyo ya tonton fraîcheur nayebi ke madame Gisèle aza côté branché na émission masolo ya culture ya topesi yo bambote ya to même madame Virginie Singaloboko topesi yo bambote ya to na kati ya Bruxelles bana poto bo commenter émission oyo botikela nga ba commentaire par rapport à l'actualité. Est-ce que Verambo bakabona na Bidistone? Est-ce que bakabona na Bidistone? To éviter.
est-ce que c'est important Vera Motanga Sali ni remix na ye est-ce que c'est important il faut alongola libanga ya Dibiston alongola pourquoi est-ce que kolongola ngo est-ce que bazana ba rando ba kaboni na mwana ye bana poto botika commentaire botika nga commentaire na émission oyo botika nga commentaire eza émission oyo tozo meta ba inusa bozo belé bozo tala tonton fraîcheur eza chaîne na bino chaîne ya actualité na politique toza na culture pe toza tonton fraîcheur azali azo pesi ya bino ba inusa tozoyoka bazoyoba remix ya Verambo ya Gambela remix oyo bakoyoka yango te etali mpe bango te bakoyokaka nzembo oyo libanga ya Dibiston ezali tozomona yango na bainternet na bareseau sociaux ndenge ezobeta mais toyoki il paraît que na balobi toyoki ke veut mon pas on veut croire d'accord aman ba coopérera te la Dibiston maintenant to confirmer ngote tonton fraîcheur il faut être en contact tonton fraîcheur il faut ça vérification tonton fraîcheur il faut pas aluka ayeba souk akota na souk enge sengeli to commenter baba to commenter émission au bandeko na ngai est-ce que de quoi d'accord aman ba coopérera na mwana ye to éviter est-ce que de quoi d'accord aman madame Cindy akabola de quoi d'accord aman na bana na ye ah eza passe mingi moyen tonton fraîcheur a confirmé ngo eza te po na monité na yoki il faut na mona koza na posa ya koleka na émission masolo ya culture contacter tonton fraîcheur naza wana mpona recevoir mutu nyonso sauf rien koza na posa tobeta inusa farafara tonton fraîcheur aza wana tonton Diego numéro nango eza wana benga ngai na ko répondre la bino napesi mbote pa balandi minene ya masolo ya culture napesi mino bambote ya trop bosabone na chaîne oyo masolo ya Congo Télévision première chaîne numérique bandeko na ngai ba diaspora bana poto nayebi ke bana poto bozalaka ebele botiaka misu na bino to mpe matoi na bino na soki bomoni tonton fraîcheur c'est champ tonton fraîcheur akoloba nini tonton fraîcheur amemeli biso nini actualité yango oyo il paraît que mama Cindy akwe ici et pas ya Verambo babeta remix to balongo ya libanga ya Dibiston ba coopérateur na mama Cindy mama si est-ce que akabola Verambo na mwana ye est-ce que papa na mwana bakabwanaka est-ce que soki mama Cindy akaboli Verambo na Dibiston akozwa nini est-ce que Verambo pe ndenge asali remix ya Gambela alongoli libanga ya Dibiston est-ce que Verambo pe akosala effort ya kokende na ba téléphone ya mutu moko alongola akata parti wana est-ce que Verambo akosala effort ya kolongola ya kokota na ba terrasse na ba boîte alongola libanga ya Dibiston
Jamais. Impossible. Impossible. Bana poto, to commenter mission oyo. To commenter yango, et vous allez bien. Émission, toujours peut ça, baindusa. Biloko mosusu, tozomona yango boye, ezosala passe. Eloko moko ya mokie, créé boye. Eloko moko boye, esali boye. Toyebi te, est-ce que Vérambo bazalaka susu en famille te na mwana e Didiston. Bandeko na nga ba diaspora bana poto. Tomi pesi na ba réponse, tomi tunana. Tomi tunana, to commenter mission oyo, to commenter yango vraiment. Batu pe balobi basepeli te ndenge Vérambo asali remix. Oui, remix eza mabe te. Pourquoi le ngoli kombo ya Didiston? Alors yango sur base ya nini? Batu mosusu pe namo balobi ke alors yango po mwasi na ye nde moto atindaki ye alongola yango. Soki Vérambo asali remix ya Gambela alongo libanga Didiston. Et donc banga depuis banda carrière na ye. Mabanga o abwaka Didiston. Est-ce que banje moya nyonso asala yango ba remix to éviter Vérambo na peso ba moto ya to ve kwa ko man aux musiciens moko oyo o sepelisa to pe o sepelisa ka mitema ya ba yimoka ba fanatique na yo basé belé. Vérambo aux assiérités to pe ton limité par rapport ya ba actualité ndenge ezo lobama. Que Mama Cindy akabola yo na Didiston. Mais étant est-ce que tonton fraîcheur na confirmé ngote pona yoti pona monité. Na confirmé ngote pona confirmé ngo il faut na mona. Papa na mona ba ko kabona ka jamais. Bande ko na ngai babone ya tonton fraîcheur, babone ya masolo ya Congo télévision. D'ailleurs que Bozé Belé émission tozo koma na suka. Émission bo papoter émission oyo. Bo s'abonner massivement. Bo mesana na ngai, bo mesana na émission oyo, masolo ya culture, bo mesana ngo. Bon, moi, la bilongi tout, il y a l'artiste oyo bolingaka. L'artiste tout, ayebana te, bon, moi, na plateau na ngawa. Na pesi mbote, et pas abonné nyonso ya masolo ya Congo télévision. Na pesi pe mbote, et pas mon réalisateur privé, monsieur Christian, Mobala Mundu, Molongani ya Maman Ange, la fille aux yeux bleus, moi, si ya Pembe. Et pas la reine mère, maman Lorraine Toussevo, madame Lorraine Toussevo, la pêche peu bambote y a trop, la fille aux yeux bleus, le clairage du Congo, toujours umela, bambote na pesi mbote et pas y a maman Mokonzi, la première dame. Madame Louange, lumière d'or. Madame Louange, lumière d'or. Maman Mokonzi. Fini pour les États-Unis, moi les États-Unis, il y a tant mort. Tonton fraîcheur, apprécié moté à tout umela. Émission, ya culture, to komi na suka. Émission ya culture, nana bino to kutani na mikolo mizali koya. Au revoir.